limbo la biso to expliquer biso comment non normalement ça Paul mais pour moi concurrence ta Paul mukile ngiyo comme ça pour Paul il faut gagner confiance nae c'est ça parce que stratégie oh ba di londolé bazana na moté masa nanga sele coup de pouce penang na parna je serai le manager de faire une antique affaire avec une émission naté so na un manager affaire comme morom da sala atilelo ka do yu o sala apena confort ngana la kisa batutu bo sala mutu nini oyo musicien nini oyo ya na plateau nanga na déranger na komba fali luka na ba émission ba di londolé bango bat ba ya na bana ona na TV wana yipsaki yote pas pour autant que ndenge yé faire azo décision ya na plateau nanga te que moi je peux me permettre de déranger carrière na non namoni ado yuwe au témoigner sur ngai na réponse lela lelo bo solo na politique émission politique ko yamba ba politicien kitoko dernière fois lobela ki dynastie une émission nini oh lobela album affaire wa sika ya kitoko to c'est la biso après 5 ans dynastie ba pesa bana ona ba micro moyennant mbetu ba ba pesa bana malgré na bengi bango nga mona sur téléphone nga na bengi faire pas ayambia allo padre ndeni bien na osenga na ba mission ba kenda ba boso na politique te na tia pendant que mutatala nga na TV a sepela na nga même c'est une émission sale trop sale na kamwe kutu ndeni faire à se contenir tina suka à sisi pe émission au bongo émission sango boso na politique c'est trop sale c'est trop sale émission ça une affaire on reprocher ça déjà on a rappelé ayambi na moni amatis ko temps ndena gazé oh yo parce que zamba suka on a posé au yena émission ya ndeko ya fali batu combien ba yana émission ya ndeko ya fali o ndeko ya fali a déranger bango to ke na casquette wana. C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir est notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, émission haute et la vérité en face comme d'habitude. L'autre on a plaisir à ma confrère, collègue, ami, Popol, Mupasula, Paul. Tout décortiquer, tout ça l'analyse des musiques, tout ça l'analyse il y a presse, n'abisso, n'engezo évolué, est-ce que toujours avancé? Merci na tout autant d'habitude en ce moment na Kinshasa soutien zo ta makasi na Kinshasa ba na kin bo soutenir biso comme il faut vraiment merci beaucoup na ba na kinde bo soutenir biso toza pour na la bino ba information toza pour na ko informer bino bandeko bo na biso na kati ya Kinshasa to bo senite ba to ya Angola to bo na biso merci pour la confiance to singa na bino bo s'abonner na sur la vérité ou la chaîne YouTube na ngai so bo s'abonner bo tala eza moko ya ba Fox o bo pesa ngai ndeko na bino pour na musala oyo merci na bandeko to bona biso merci un nombre de partage dans l'avance bandeko partage biso ebeli to ba comme na bino te beto boka bino mais merci surtout na bandeko to a partage biso ça do singa bino eza moko ya ba Fox. Bonjour Popole Mupasula. Bonjour Megenyema. Santé to tout naté parce que santé en forme tout le monde. Bah ouais, son nazana c'est parce que naza en bonne santé. Voilà. Nzamba batela. Voilà. Et ce qui le loba to atala biso mbali biso yambio. Tu dois vraiment se présenter yo moko Popol Mupasula na internet on a dans ce moment. Popol Mupasula, ouais, Popol Mupasula chroniqueur hein. D'abord chroniqueur aujourd'hui au bâtonnier to bayebi mais animateur anasala animation culturelle et développement na ina. Donc je peux me présenter comme étant un homme de culture en fait, animateur culturel en fait, voilà. Bon parcours tu as vite fait. Parcours na yo na musala. Parcours Canal 5 non, Raga Plus, Canal 5, ANTV, Africa Plus, Africa TV, RTGA. Après, pour tous les...
potulelo na poto papa mpasula biso tout yeba qu'on a Kinshasa na RTGA na chaîne monene oyo au Togo le salon bien sûr par contre nous avons la chaîne bela comme na RTGA na émission sur na bosanité zalaki number one zaki émission et bimisayo mais otika on a succès barrio zakini otika émission na succès no poto tika na poto ouais il était temps parce que moni migi ce qui est important dans la vie c'est pas voir auto ça siko il faut mon lobby. Moi marambo et comme il est là au na mona qui on musika j'avais compris que tout comme à niveau mon télé il y a TV il y a autant na banda il y a canal et perdre vitesse nango parce que à l'époque déjà je tiens à signaler que honorable plus mobile on a signalé biso déjà que TNT zoya tu vois et puis au-delà de ça il fallait naya quoi assister puis na naissance ya moi nanga mon seul garçon donc il fallait naya autant la naissance nae puis vitesse ndenge ya noze la nambo que zala su ndenge wana te vitesse na ndenge ya makamba TV ndi tondo la TV moi ndenge to mesana ko gagner na télé et zala su bongo te alors ndé balobarara l'homme prudent voit le mal de loin, c'est-à-dire que moi je me permets même de dire que quand on a l'intelligence il faut savoir voir de loin aussi. Donc voilà, dans le mois qui en plein succès, sponsor mi balé, mais c'était aussi important pour moi-même, tu vois. Voilà, dans sa carrière il y a télé, il y a chaîne à battre, il y a émission, mais il faut autant la payer au moko. Lelo mi gagner ma sur la vérité, mais lobby mi gagner mes assouni, tu vois, parce que mi gagner mes tika kombono. Popo nous passe les tika kombolanga. Hier c'était Popo nous passe la RTGA number one. Lelo comment na ki lelo et comment Popo nous passe la mputuleo na mikini. Donc voilà. Pour na bandeko ba otala biso bandeko musu iluba mara trop que okima nati lokole na papi mboma. En fait nati lokole na papi mboma so ina bosanité bo ndoki na ba concurrence na Karibu. Pour yo émission dans les 12h30 Karibu bandi 12h15 Karibu banda 12h na Karibu. Après nati lokola kuma attends yo si c'était à 14h je me trompe pas donc nati lokola kuta wana papi mboma na shuka mon niro kimara mon pepe ya nati lokola na papi mboma il paraît ne bat baloba okuka course na tela bana mai te na kokate non même pas parce que ngata na ye na côté RTGA bango balai déjà ngabu du bloc na bango wana nyonso wana ya ndula wardu wana ngani mutu na s'imposer na kati nango parce que na bloc ya ndula wardu wana nati papi Henriette Kajinga Lolo Milolo Marius qui encore Joey Star Henriette Hélène Kalema balena ba Yves Abdallah on a remplacé qui et tout bloc wana mutesi mara chronique musicale à l'époque na Kinshasa bango pena basalara donc ndenge kala tondo ba wenge zara na carré magique donc wenge jibe wera papa wemba kofi donc na carré Jacques de la Pazalaki plus Jacques à l'époque balongoli Yves Abdallah ngata on a zui ngande na yo panza makambo wana panza makamandula ward sana zara mutandula ward o panza on ande na koti kati na bango penza na zupe place to vandi siko po meza ya bundisa natina papite po meza ya bundisa Karibu natina papi oui c'est des forces mais bundisa Karibu parce que na minute on a yo monaka à 12h ngana Karibu mais Karibu peut ana ba invité yo il faut en avoir invité tu vois mutumsa a préféré que ne RTNC qui a RTGA et puis pas ni pas mu passo la mutoto bana kala mingité parce que moni biso ba to suko na ba mama indombe boiza moi genre l'autant na bandika papa na kimbamo na pandi pe na pandi. Mais elobama ape trop moi masolo toyoka na masolo balabala masolo château rouge to ba masolo palanka na Angola que ozaki pire petit ya nati lokole ono ebengeli ba momi wando se ono edi na ba cooks yaza parmi ba journaliste ba coacha yo on dirait nati lokole totikala ko kozana ba niveau na côté d'ailleurs to kola côté monter nati pena to kutana na TV et puis to pesa ni respect na TV to sepela nani na TV c'est tout. Donc tu as goûté que jour moi kata ipongi ya epa nanga rien donc musel mutu sala ne ba makambu ya ukata ba pongi ya yola la pano to kata ponga kela la pana e papi mboma na tia pena ke mutu atalanga na TV asepela nanga même na pesi mbote na mama Mary moi sina ya asepela nanga na kenda pa na ti je mange amna vie atika na contexte ya vie ni ya kochanga ni to koma na niveau ya ndeni petit wana to ndinga na sendeni ni pour masa ada vie ma comme camarade
na fc ki ndeni mwana na rien master ou pena to sala makambo penza nde ba master basala makambo c'est pas pimboma. Mais après bino boyeko kuta boulevard des stars na succès ou eza ya Popol Mukeli ba kuta na succès ta ton boulevard des stars et ça succès yo zapé Popol Mukeli ça succès te nga kuta nga ba na succès te na kuti batuka ba ka na ba maintenance c'est nga tuni boulevard des stars ton boulevard des stars ya Mukeli Popol Mukeli oui mais na kuta nga Popol na kuta nga succès za pa émission ni ça batu basala ba succès tanga na zala bazami ngite neti nani na ibi kupete nga kutika batu bana moko aboy kaka mutu moto azaki so bimi batu bamone te batu baka boy batu kaka. Mais déjà il paraît so eza to kosoko l'acception ko limbo la biso to ko expliquer biso comme non normalement eza Paul mais pour moi concurrence ta Popol Mukeli ngi yobi comme ça Popol bien nga na botama pena Popol Mupasula eza Paul te Paul Mupasula te nga bitama nga pena na botama pena Popol Mupasula na carte nga RTGA no lakso pour laksabato carte nga na boulot à RTGA o ya salaire carte pa mbate ba pesi otambola na ngoka na nzela te carte pena o ya mutu asala kana na musala ba futela ke pona carte wana na Popol Mupasula pena suite na ngobatu ba yebi batu musu ba yebi batu to tanga na ngomba nchiki ba yebi suite moi biso na kini ara non prénom posteno voilà ngana na ngomba na misato mais o asuka na bomba ya na Popol Mupasula et tant que chroniqueur le to yambi to la plaisir o yamba l'ertunio ça pour la musique na biso na 2022 musique obino botna musika bo soutenir ba musicien pe trop ba musicien ba soutenir bino pe trop l'ertunio ça le pour la musique na biso oh lelo ça va lelo na moni que je dis encore sincèrement félicitations au fond du cœur hein. Sincèrement félicitations na héritier Wata vraiment Goga félicitations, c'est-à-dire que au-delà il y a Oyazalaka déjà depuis maison mère et tout mais Lelo héritier à l'amour qu'il lisusu donc succès oyo ezoya oyo eza Lelo oyo tout le monde n'a pas un succès il y a héritier mais ce qu'il y a carrière solo tu vois c'est-à-dire que Lelo musique n'a biso comme il y a Fali il y a héritier tu vois ce qu'on pose aucun de ce qu'on tout comme ça benande ezalaka kala moni kala na Afrique bato bando souffrir hein? Parce que na Afrique to alage belé Congo ndoko tinda ba musicien belé na Afrique Wera JB Kofi Wemba tu vois to ala pena na ba musicien belé pour Afrique ndoko misate bango bando misate mso moko na époque mo peut tout traverser ngo o ezalera ke mutu moko mutu abunda na bituma na Afrique mais Lelo tu vois que tu vas pas me contredire Goga Lelo carton tu vois Lelo de to ba 2022 quand yo lobi wana Goga carton Inosa Balumi carton monike to ko mutinda score ba missile et comment ça la belle lecture musique le leza et comme OK bien et puis na viena ngai Karim Benzema quadra mais on a bien Karim Benzema Kofiolo on a Karim Benzema c'est bon mais Lelo oyo est-ce que oko expliquer biso na réalité na presse to na musalo to sala est-ce que journaliste a oko fabriquer musicien to musicien ou ta fabriquer journaliste bon na terme ya ko fabriquer non je pense pas donc pour la mission oyo fabriquer to oyo salo na orchestre na sala orchestre na mbimba au sala orchestre na sali pena orchestre na sali yango na ndé expliquer biso orchestre pena ko bo recruter bo ba musicien bo tche bo pesi mutu eza mais ya musicien qui boye na fabriquer bo té ogoya ocha poids tu vois mutu ana mouvement boye ocha e poids master zubul asali mouvement boye ko cha poids mais ko fabriquer ndeni ko yemba yemoko kisi okesimba yemoko banze mone okesombango yemoko ba voyage en musicien yemoko yusko ko fabriquer na yo ye na ngwana na contexte nini olakisa kenda kwa nganga olakisa ko yemba na studio tu vois na ko fabriquer te mais coup de pouce pena force coup de pouce si masa nanga seleo coup de pouce pena d'ailleurs na parna ouais ezali côté ni coup de pouce na musala to on essaie de tanga bandi coup de pouce to côté ni il tanga bandi to bandi na coup de pouce ba ezala wana moni coup de pouce qui on donne ça coup de pouce na musique na ye ozo pesa mbongo na pesa mbongo te na zana ye tozo lukile batu na zana ye na soutenir ye to na ye to vanda boto lali boto bule eloko yo no ko men loko afuke na ngobwe
coup de pouce. Bato bandoya na balar, bandoya na balar. Bato pe bandoya na banzembo, bandoya na banzembo. Mais biso bato tono la na et to la mukana ye. Bo raisonner. Coup de pouce. Coup de pouce e banda wana. Oya te lelo boye. C'est vrai que Boto Moussa Goya a commis qu'on soutenir. Mais coup de pouce mutazala na ngoso ga linga akende. Mais bon orchestre ni oyo sala, orchestre ni oyo sala papa mpasula. Ah ba orchestre belé. Leti. Ba orchestre c'est belé. Na yo na solo. Ezab ne belé. O pena ke mona mai neni ya pepele ayebo ezo orchestre zo mouvement. Kazala ité bo pesi mouvement. Zo mouvement. Mais orchestre ni toi sur la vérité hein. Te na bombika me bana mai bayebi. Na ndenge ya ko sala mutu te. Na ninga sala orchestre. Te na sengem na ke ndenge nini ya azoyemba bien bozuye. O kuna azoyemba bien bozuye. Papa mutu ayepe boyise bon, zo mouvement. Ça l'a 3 fois. Lelo oza na mwana mobali. Ouais. Est-ce que soit il fasse la chronique, toi za chroniqueur. Na mboka no Congo oza fier na. Ouais, au sala. Na parcours na tamula yo c'est na chronique, est-ce que yo se retrouver pour moi no sala musala. Ouais. Moi ngai lo na sala o na lingango penza et puis je me retrouve hein. Je me plains pas en tout cas. Wa nga webi na pena mutanza la pété. Donc je me plains pas. Ce moi nga ya lobi na nga ya mobali. Abna nga sa chronique na tika salam na Congo. Parce que au salango lo roi ngai. Au salango na respect. Ndé bato ba respecter ngai. Ndé ba respecter payer. Au salango bongo parce que na ochena nzela wana. Avantage dans les arts salango na respect na estime. On comprend? Parce que au rose à la lelo on a succès. Succès na monde na biso tant on sa ba chronique musicale na kin. Succès na kin batazango na de batazango na façon mibale. Batu musu bazwa yango parce que baza nde waze kwa lobaki baba solo mabe. Donc baza na buzoba na bango yebanisi bango. Nde to ala na kin. Il y a deuxième eza bato baza batama yele. Ça les a batala ba bien à lui réfléchir. Bato balandi batale succès à la mibale. Net na boulot na biso chronique musicale na kin. Pona ba na poto te na poto to kuma na ba loyenge. Bato musu ba kuma loba na poto. Mais na kin so to zongi pena biso bato sa TV na kin. So to bando tala na bilongi boye. Bato musu ba loba te. Mais malgré pena poto ba loba na mais na nenga bilongi so to tani to ebike oyo. Papa mpasula sandi ni poko ma président ya presse diaspora na. Basala qui a dit l'ondolé na marque ta bazora idée. Il y a aussi l'association ba journaliste il y a ba chroniqueur à poto. Basalango tout ça la réunion na Blanc-Ménil je pense. Il y avait tout le monde. Donc Bosala qui association Abido. Ouais. Bosala journaliste mort comme président. Il y a ba chroniqueur à diaspora. Ouais. Et vous avez combien de candidats? Toi là 4. Non. Bato musu na bosen ba kombo. Toi là na ba ser on balé bato musu ba banga na ba on postuler. Après ne bato na bango na ba kina osala association na musu wana. Tellement que bato ba postuler, ngasko na na bula postuler te. Pour wana na utu ya mina utu koma mikili. Na otala ba kolombo ka basala. Ali sala siko atali nga isinga mais yo ali mutaloba nga fazo wana mais ekomela nga mabe. Ali mna nga mais o muna teki na bato ba postuler oyo. To ba teki to kamba mabien te. Mais bato ba postuler ba la pe ba chroniqueur penza pe. Te postuler venanga sezanga di témoin. Na kepe na postuler ba pesi biso temps de parole to ye to solo li biso 4 wana ouais je pense biso 4 ou 5 to solo li to kena vote ba voter ngai biti zagini ko tango ba voter nga et loka liboso na yebisa bango na ko structurer chronique musicale na poto na opesa ngo identité parce que avant nga chronique musicale na poto elle a une identité te bato to yokuta ke bazini bala na identité te bala ba journaliste ba telingana kaka lelo association ya ba journaliste o eza déclaré na Schengen eza o ngana déclara na opeso nini journal officiel o chango nga muta na komi président na lobby na ko déclarer cette association na sala association to déclarer yango na préfecture to pesa na préfecture pa pesa biso retour France et reconnaître que association ba journaliste moko chroniqueur congolais et existera na poto. Ça c'est moi. Mais après pourquoi il y a ça qui va master suba kende muté amabe jalousie ba supporter été que zalanga parce que na uté ko ya sika eza ranengo ya jalousie ba di londolé ba
Nicole Vangu, Paul Mukelenge, ouais. Bon, bah, c'est là que je. Ouais, supporter Teke Zalanga. Parce que non, association de Moussouana. On va déclarer à Londres. Mais des fois, ils pour Ezalayote. Vous avez la capacité. Yonga dia okela ko jalousie bango tu wana bango tu maka tikalaki marka tikalaki na biso vs ngadi ba nolitambu ba master bele ba tikalaki ba petit nanga ba grâce mbisi ba te bele bango siko ba yo ça sosana ba mombo ya 8 personnes parce que ba supporter teke za la bino tikala combien te biso za bele to la bele banani na banani et ba chroniqueur to ba chroniqueur tout ben à l'époque wana ba grâce mbisi ba nelka ba loli ba nan te ado pa kendaki ye pa supporter te ye pa kendaki kuna côté kuna ba nani ba master to à l'époque wana bango tout bando sa chronique musicale à l'époque ba tikala côté wana ba tikala yo zo diriger mais après to yamba adi londolé to pesi mbo sokana sur net moment ya lobi yo bonon olinga ko encadrer ou encadrer ba so disait tokolo ba neti ba chronique forte bazo ba yibindo ba na maîtrise à boulot ngoti to ba so na ki budi parce que yo ningo oza en tête et puis o reprocher bango to laksa bango boulot rien yo c'est bango bossa na nefo bossa ouais mais adi c'est non adi londolé alobi yaki na posa bana mayi bazaki ba journaliste yo tanga ba kombo adi londolé na posa ba sala ka émission en fait émission là ta veste en fait ezala na confort na 12 wana émission fait bandaka na français émission fait ezala boye donc ya lingaka bunda pona yango oleke bana mainde bana mai kalne bando sala ka mbala moko ebandi émission bandi mbote boni ya ina souciona lorsque yo président on doit déranger ko tende tu faut tika bana mai ba c'est ya médecine na bango penate donc ba ndeba ya ka bongo ba sala ka ni bo sala bon on dirait na 12 wana bakendaka wana o bakendaka bakesa le logo ya lobi wana ka moko mtasala atilelo ka adoyu o asala apena confort ngana la kisa batutu bosala yo laksa confort tout ngamna ya nango tout mweso yo no ye abo okoma okena son bakiti no o ya shero boy omwendo uzwa studio okena son bakiti shero pour ngamna ise batu ke fo studio zala osala conférence de presse to benga ba chombo ça ba tinde bon matin ba pesa ngo ka faut que ça conférence de presse opesi mibeko bato ki mibeko ndenga otolo ndenga lobi wana nga problème nangi ya nini quand j'ai accepté de rester avec ba grâce mbisi ba ali à la star bilengi nani komi yana nini Jackie Bilengi ba Blandino Sako ba te bele ba sero bele na ba bando sala à l'époque bando sala ba garçon bazaki te ba garçon ntangi déjà ba nelka ba noli ba Kelly ba bazaki bele otikena bango teke président na tikena bango teke président. Alors j'avais remarqué que à l'époque médiocrité moi ils avaient une chronique musicale mais migi pour au travailler na mutu bien pour au la qui c'est au yo lingi il faut gagner confiance na. C'est ça parce que stratégie au ba di londolé bazana na monter pour ba di londolé bango ba ya na bana ona na TV wana ibisa ki yote bango ba pesa bana ona ba micro moyennant mbetu bango ba pesa bana ona ba micro moyennant mbetu sundeni na lobi makambo comprendre naki na répondre naki na réponse ngai ba to to so mikolo OK moyennant mbetu ouais ngana ke na zui bana wana na gagner confiance na bango ponga na ambiaka na kin ba yibeke o popol mu pasula des fois te maintenant na zui bango na moni chronique musicale ezaki na moi crise TV no salle na nenya la va vite ogozo muloko vi beaucoup le temsi na balabala ozo mutuluka ko fi na balabala émission ezanga fond mais na ko imposer bana wana professionnalisme te ce qui ngana bango toza bien te après ba yo koma pena ba petit nanga vous comprenez tant ba comme ba petit nanga mais tant ce na bandi pesa mayele matière ba o bazwa te ba tika TV oyebi ba koka te ba tika tant na komisi TV pasi tant na yo komisa TV pasi na poto nde batu musu balongwe siko mwende balongola batu bongo balongola batu te ke yo ke sale lo no mona coin donc okokite otiki oui mais so e komi pasi okokate so ko mona ke ye ba ko motale trop on die ba invité ba ko mo préférer ke pa na ye pasi kotite Popo Mpassoula, l'autre, on a plus de 8 journalistes. Oh, bah, parmi les journalistes, il y a combo, master, débrayé, sapi misana bango. À part on a presse.
to apport ni matière ni côté ça bango le lot ko vanda ndo vanyona obi c'est grâce na ngando to ba confort à part confort ni sou au côté ça na kati mito bana mai respect et considération les lots chroniqueurs a comment respecter na poto c'est pour Paul Mopasula respect et considération na bilo mi bale respect et considération au moins les lots ba mama ba koma ba vanya na banda na bango batuni mama wana abota mwana mwa mwasa kitoko batuni mama na babisi mwana bala nani mama na lobi mwana bala migeniema belle famille pe lobi pe lote belle famille lobi pe lote ah bala miga ça va mige garçon mais à l'époque avant on appelle ça mot d'ordre famille ni nango etika mwana ki bala chroniqueur nini ba bando kalinga basuki ba bando te na bala te bando ba voyou kala bana mona ba voyou. Maintenant, on a yé. Dans le il faut bureau, il faut studio, il faut plateau, il faut confort. Il faut confort. Pour payer sa matière. L'élo. Bah, master tout. Bah, yoka. Mais on s'est merci directement quand on a la télé ou permettre nga. Na mon qui reconnaissance il y a Noli Tambo. Si on a le bien on va tout baka ngai. Mais Noli ba yamba qui na émission moi il a reconnu ça. Mon nga le on na bo na rotika chronique. Mais quand on a le lobby wana ekoki pona ngai ekoki déjà donc ça ba témoignage omoni makambezalaka pasi que mutu ana succès a reconnaître que Joe oyo ye mutu asali ke biso koma boy mutu ana succès na lobby bien mutu asilité mais mutu ana succès lobby que biso so peut sérieux na musana biso entre autres za pour Joe oyo pour popol mutu yakina atangi pena kombona comprendre déjà pour moi c'est y a pas moi muneno obi to vanda na Lyon, j'avais de larmes aux yeux. Tu vas dans Lyon, tu vas dans solo, tu vas ma conférence de passe à Fabregas, je pense. Namoni ado yuwe a témoigné sur Ngai. N'aurait pas sur là. Pour moi c'est bon. Ça suffit déjà. Ah na poto ba sel makamba ba tumi balé. Vina ngazak, mtatika tige na balabala. Na Ngai, mutu na kotsa micro na kati. Toi à deux. Ça reste à vérifier. Mais on a moins raison parce que même une appétone qui n'a coûté banama il ça émission na salon de coiffure on a qui on désolé là na mais bon on a pas tout grâce il y a vision na yo yon to toujours la nara mutala ksanzela ba ya on a omoni mbongo so ba fauteuil jaune ozanga ki ngote on a ba Jimmy Chimanga porte de la chapelle on a ba Xavier Lopez on a ba Eva Tumba ozanga ki ngote mais on doit ça dans la balabala on doit télé na batige na mona monsieur Bello sala izala pe migenyema mais yo mo bnatango vandi pe no tale obité ba zona fauteuil jaune nano hein ba comprendre si autant vandi yo mo tenda balandi mais eza mo kota na kati eza mo d'ordre et ça biso suka na plaisir pour me passionner tous en boy et ça biso suka na plaisir mais est-ce que na poto na presse congolaise na France tango yaka bayamba non Anelka va Fossette ouais oh toujours Anelka ouais Anelka na mona na Anelka na ya ti place na zala ouais ngapa Anelka mutayamba nga ouais Anelka grâce Mbizi et puis na Yumugo ouais Anelka na ya ti place na zala je sais pas pourquoi mais et Jazz Kavoul aussi ouais Anelka na ya ti place na zala ya na lukanga to mona Anelka mutayamba te mutayamba mutazate nakutanga uzena batu uzebela master bosala na bango bozebela master ti ba do yur bosala bona bakini ayamba otende bozaka da ba peut-être qu'il avait des trucs à faire ba guerre d'esprit ou quoi non même pas il est aux années ba guerre d'esprit ba calamine te kaka ta on a comment na ba poto mais na ba kin tola normal hein na kin tola na ba faire na biso ya ngana ye ya ndenge mo boy ezala ma TVT wala ba faire ba momi te mama ya na mama ba cité yondika à l'époque oui ouais ezaki babilo na biso mo boye après bon maintenant on a yemi kili ezaka nde mokili kinaka ba koyoka na te mo boye après to bongsango tara leo to zonga pena pepele ya clean pena ya diga otali émission ya sango na Ferregola Nathalie et bandit na suka ouais je serai le manager de faire une antique affaire qui est une émission na te so dans un manager à faire pour nani na ba raisonner c'est trop sale émission sango bosso na politique c'est trop sale c'est trop sale émission ça une affaire c'est déjà émission nyo ça na ba musicien ça ba émission trop sale vous reprocher non reprocher ku yete na osenga na ba musicien ba kenda bosso na politique te
C'est pas un plateau pour les artistes et musiciens. Parce que le journaliste n'est pas outillé pour les musiciens. Azana ba outillé. Arangote. Aïbino parcours à faire été. Autuna faire parcours. Namsa nanga ba ibsanga journaliste chroniqueur à tout na invité ne parcours. Il faut loba. Oh yo zangisi invité bakisi. Aïbi na nzembo faire été so aïbi te autuna faire 100 kilos d'anine. Na quartier là ton ça là combien de temps? Ada muta Branham ke sa ma Branham na Branham ba peksa politique té. Ba peksa bango musique ya mboka. Ba atikango. Atikango omoni mige. Mabe ya bato zani. Omoni succès ça ça bato ma bebele ya mabe. Lelo bo solo na politique émission politique. Ko yamba ba politicien qui tok. Cop nae. Ana maîtrise en matière. On comprend? Mais succès est une dangate. Na yamba président de la République. Succès est une dangate. Na yamba Vital Kamerhe. Guy Luando. Ceux qui n'a se préparé. Succès est une dangate parce que là on a succès parce que Platon n'a pas de trop. Je commence à embrasser tout le monde. Non. J'ai suivi l'émission. Comment tu reçois Ferré pendant 1 heure et quelques? Le gars vient de sortir son album. Pendant 1 heure et quelques, tu lui poses des questions, au moins 45 minutes sur Fali. Il faut que porter parole à Fali Mbamo. Il faut pas se le ramener à Matokos. Pour Fali pas me au sol. Il faut que faire la bande ni Tokos 1 ou yokagango nzembo izande. Tu vois? Ça c'est le manque à professionnalisme. C'est une émission sale, trop sale. Nakamwe kutu ndeni faire à se contenir tina souka à 6 émissions au bongo. On dirait artiste qui choqué. Oui. Tiko tunae oyebi nana. Non mais et anniversaire à nana tout ça des choses comme ça. Et ngela tsaki aye azana matière wanate. Na redote ko pwani abenga Depol Beate pour bango ba Depol Beate mto misa bango. Ba Israël mutombo na ba bon ba pe ba fruit na ngai si tant dans Africa TV. Ouais. Si bale na simanga la chef ba animateur. Mige mona ça na te mukwa cerveau penda. Bango ba la munda ba komela ba makambu Depol Beate. Depol Beate. Ouais. Baba Klebana King, Bama South Africa, TV Bakuna, pas belé. Il fallait bien attaquer Depol Beate. APC matière. Ou il fallait bien attaquer Rafin Tumba. Pour Rafin dans sa chronique musicale en Afrique. Il fallait bien attaquer Raissa Vambili. APC matière. Pour nous, si on a bien ça l'émission, il y a politique. Par exemple, il y a des Maloukoulas si Jean-Marie, député. Nous avons un téléphone. Nous avons un Pierrot. Bama ça n'a pas ça la chronique. Na benga bama so basala ba chronique politique. Il y a vite fait ba fatité. Ba bimia té ba sala po grand pote fatia comme pendant la réalité. Na benga ba mbiaka. Ba pesinga matière. Après na yambi to sololi. Oyi poani pour na garder cap. Moi na mu pasula boina ma chronique musicale. So na yambi fachi il faut na garder cap. Voilà l'exemple qui vient de venir. Au moins Marius Munga. Hein? Robigi Marius na Kofi, Marius na Fachi. Ah ouais. Vous comprenez? Ben Michel Zaki na même niveau. Marius Zaki na niveau. Tango yambi Fachi, azaki na niveau. Tango yamba pe Kofi azaki na niveau, c'est ça. Moi sincèrement, na regretté pour en faire avec des plateaux. Sincèrement. Il n'y a pas eu le message. Quel est le message où va retenir kuna? Batu nyonso biloko tout batu ba kata kaka. Ezaka partir au faire le bel fali, partir au faire le bel wera. Bon, ça c'est du wenge. Ça c'est on est ba bêtise ba wenge. On a kota kunate. Moi je suis pas bas là-bas, na trop bas kundenga niveau nate. Niveau ndeni ka koyeba pe. Te on est là bas. Te on a okena on est bassesse. On est bassesse ça mutu. Bon, je crois qu'il a validé aibité. Akoyeba pe te. OK. Yo meralia. Ngane na meralia. Osokutana. Non, te mena bikombo. Okai wapi? La musique. Toi la preuve. Nanande azana ba 7, nanande azana ba 4 nzembo ba succès bon ebité. Faire yoka ba nzembo nana. OK. Il faut yoka ngompe po eba iti. Par exemple, oyebi s'il y a ombre jaune. S'il y a ombre jaune. Oui bien moi ça fait. Ah OK. Parce que na musique a faire. Nyenga boa rai. Pour on poso to telemika wana ndo tsuluba makambu ya kulutu Marius Munga to pesi mboti na Canada pesi na biso. On poso yo na États-Unis. Yo combien de temps na mikili? Ah bah 9 ans.
9 ans. Ouais. Mais okay, na cahier de charge na yo et c'est impossible ouais ba politicien. Non, l'opportunité ya kate parce que là comme on popol na casquette ya costume te na ministre moko boy. Casquette ya costume te na président. Souvent il y a encore tolobe da ive a dire bino ba tokolo ba kulu to kutina musala oyo. Bozo tindika te biso ya. Biso souffrir na musala oyo. Bien sûr to ba gente to ça be fort. Pour on sala ba plateau to bundi ba chimanga, Chancel Mbemba gelo kanga. Ba aider biso. Nga fana sala plateau na louer plateau mindele peste silika yango wana. Aya peste ngabna pita câble on a vana pita Michel Kombe balara chance que Michel Kombe tu auras à se retrouver quand même à tel moment qui habite beaucoup de narata ah ouais journaliste pour ça la émission grâce à Michel Kombe to PC mbote na vanda pena bu na louer plateau mindele par heure 100 €, 1 heure du temps plateau jeune on va pas chroniqueur et ça va bien non et ça va bien mais na oka passe bien ça il y a pas et ça il y a pas et ça va passe mais na ota so bino pour vendre na mi qui depuis mais mutu monta ata na plateau location. Depuis on est musala ngo bosala ngo am supu na ba momi o sala ngo am supu ba monu popolo zaka na kombo o sa musala ngo tepo o sunga biso ba oto na sima to za am supu pepper ni na abuna so na ngane singa so na kuta ni par exemple plateau na mo parfois louer sarato plateau na mo privé biso ya ka to chercher ba logo ba télévision to tourner émission to PCP bon to louer so pe to sala gratuit to sali mais to kuti bino na biloko wana tina mboko yo to kuti ka journaliste ani ka journaliste azalaka na téléphone c'est tout ara na caméra tera na micro te bo sungi biso te après wana cahier de charge à popol to sukaka ce grand prêtre Kofi Olomide to fali pour pas héritier ce grand prêtre na plateau non mais ndé ba Marius ba sala pena muso santi pena président a honorer invitation na ye non na France ça exacté Marius il a peine poto bali ba Patrick Mboyo master ba persa ba zebele master musono sa monakin ba mission ba sport communiquer mangai a commencer na Canal Plus awa ba master muso ba persa ngai cahier de charge na ngande na zonga na cahier de charge après na zonga na ko aider na la so ngam na aider bino merci cahier de charge na ngeza définir yango na otoba makamba sango awa omoni ba rater nyo so sa na ba mission na zemba ba musicien à chaque émission au sango ayamba musicien ba bêtise ezala kaka ba rater zara pourquoi parce que cahier de charge na autant définir ango tango combien il faut za otika na kati wana ba exception zanga rater auto benga ba actualité on comprend actualité ko ya kende za bo mokonza mboka kwe bon il faut ba chroniquer à bazala nani ba ye mais tant on a ye wana ce qu'on wana elongo na cadre émission nanga on est comme que tant sous conférence de presse tout point de presse. Non, qu'est-ce qu'on y est là? Pourtant, on a eu un misi face, on a BTP makamunangai. Mais quand il y a des charges pour tous les hauts, dès dans ça, na chronique musicale, na consulté na qui toko c'est mon gros envoyé. Donc rien à voir avec la politique. T'es na rakuna nzala na bangote. Il y a politicien. Na kota ba Cameroun, na kota ba Côte d'Ivoire, ongo misango za Congo. Nga ba Mewe, ba José, ba Camerounais, ba nga comment ba fana nengwa. Matériellement toi là tous. Matériellement ba tutu ba ya poto matériel na ngam te filma bango. Na yope. Omoni après nga, zela après nga. Omoni ta nga na komi. Après nga ba tutu o ba ye poto. Oko bando tanga liste. Bango tout matériel na ngam te filmer bango. Ngam tu na lobby boya ba filmer bino. Nga. Oya vanga ezalaki te mais kosala o eleki o tozala elo kosala o eleki côté popol mpasula o na media kosala o eleki to mona pena entreprise moko to chaîne moko ya popol kosala o eleki oyo na olingana ko tsamena Jeux Olympiques oyo ya na France na olite siko ke ba chroniqueur ba ozo ba accréditation officielle ya France na lobi on lelo aw na bi na olite parce que ngam na président ba chroniqueur nga pe mutu siko zala maintenant na mandat ngamoko na komolimba na komoluka na sesa assemblée générale musu to pesa on peut maintenant yo président ba chroniquer to telemaka wana vite fait na ba conférence musu to mona ba betako Benkoka na ba conférence de presse Patrick Mouya ya zana mboka mais popolo azate na conférence de presse au moins na conférence de presse moko boui ba tout ba kei presque ata migi ozana été mais popolo pour pas zana été au moins ba conférence de presse musu o yo za en tête ba massa musu ba yati oza rankiner. Non, mais si les gens ont peur de toi, il ne faut pas te casser la tête. Ne doute pas de toi. Les lots étoiles,
so bato mosusu balingi ozala pembeni na bango te mpo baza molili koya te so eza nga obiki na tia bato tu na liste yo yebi ngam na memi bato nyonso batour oyo toke lion oyo batour nyonso toke lion ngam na memi bato tout le monde parce que moi j'estime que nana bato mo batala Mige nana bato mo batala Ingrid Kabongo nana bato mo batala Adilo Ndole nana bato mo batala Chocolat nana bato batala Joe Matopi on comprend c'est-à-dire que quand j'ai un truc à faire je vous appelle na rôle ba te nga te ponga bana bato batala iyo batala nga te so bataba moni venanga neti lelo pesi une occasion ba otala nga pour na plateau non et après bato batala nga yo ba otalo te to mutu pour kuna ba otale pété la vie c'est ça Papa Mpasula neva na poto neva na poto bani va 10 ans mais événement miné l'équipe pendant neva dernier événement poto le poto ça bref na bato ne pas comprendre ya fali pour na Bexi na sala nyonso Bexi a fali pour pas ba événement nyonso miné l'équipe angam na sala au sala te to mona ote na podium mobile la musique so ça entrée ya musicien on dirait ba confiance na bino te ba journaliste ba chroniqueur à poto même où est linga ya bo ozaki sélectionné même ba concert linga ozaki ka sélectionné on dirait bino bata poto na bete bo négocier ndeni to ko mara ba regarder ba musicien to bata kini bazaka na impact yango ba utara Congo ba ko présenter musique obigi nzala na yo na nzala mutazaire ya ndebo te nzala mutazaire ko usko na $100 mais yo ko ba 1200 faut smike ko tana kati donc musicien ko futa yo smike te mais on préfère za jomo na kin a maiti avion ene poto tam so futa 200 apport na nga na Bercy nazonga na Bercy te nazonga ekil apport na nga na concert au fer abeta na Russie Ingrid Kabongo tala ngai nga na sa promotion nango fer akena na Ingrid Kabongo nga kuna solo na wana cité moni mboka wana Russie wana bagina na bazana capitale beta ndulo na capitale nabi na Moscou nabi sa wana nabi ado autakuna bozo eboke na epoza mboka na ye après ado na Ingrid ça moi sina mobile bakena na Ingrid le kana sala promotion nango Olympia ya héritier nga ndo moni nga na vandia du début à la fin nga Olympia héritier so ndulu ane beta maka mutani nga anime ngo nga za ngai so ke beta maka ouais parce que ndulu héritier tikalaka a héritier ata concert na 2 minutes de tikalaka 2 minutes ba fungola guichet na sala promotion na coordonna ba journaliste na sa mambutu na Bercy a fali loko yo tuninga na lobela ngai tu crois que bateau batelema likolo wana bakota pe ku fali na Bercy te bakota ba innocent ba nani ba comment bakota ba Robinho bakota fali ta tu crois que bateau na basala port ko lekanga toyo na Bercy a fali nga na bima na Bercy a fali na obima na Bercy a fali bato bakanginga ba osenga nga merci na partager gloire ya Bercy nga na fali bato balba nga so to côté Bercy eza po yom to l'accepter ba direction banzela tondo landa ba émission obi Congo Révolution niveau talamaka na Bercy mais j'étais pas le seul tu vois yo salaki na ba master mususu obi combien de bato bachaka mabaya auto buka ba mabaya obi combien de bato bavanda silence pour silence lingo lobeloko nakutana na vena nga zaki nakutana na gambote zaki na kata Bercy te tukutana na Bercy te tukutana na Yacht Hotel vena nga nakutaki avandi nga to lena soule kauka via télé mi petit obi ke tona omono no relengi osabna makamndenga na ndo sala pena na ninge kitamba orchestre ndo yabo mige na waka gumu ko za ngoidete do via ona zambiaka aibi effort ya musalo me amoni nga télé mi petit na ngai utindi kango bien c'est déjà ça en fait et ça quand tu vas zoyo batio na podium obeleli bato ba continuer ngela ça ba pèse considération non rose musu ba ko maite net yo pire vient na gote mascotte a rose la pena na wera bazuyo ba matiso na podium wera ko ti wera na Zenith to na Bercy to na nini mais yo mo ta musu place hotel mi kuno ko ba na place muta mérite on venir à X to Y et lo ka bien za la yande ngona mais tant que ça la chronique musicale et ça raté que il faut osala na lumière pour pas le bac au participer non oh déjà yo pesaka wana
on a na pesa ko ba masa musu ba pesa ke za déjà musala. Voilà. Merci fidèle internaute, merci Natacha Bopesibiso, merci na de Bopesibiso temps et autant la émission. Restez toujours connectés, branchés na émission Bino sur la vérité, place où tu la Bino vérité en face. Depuis ça Bino Jimichi Manga porte de la chapelle, partenaire officiel. Merci pour tout comme soutien. Vantumba, patron à 400 Vex. Mais si vous avez des Luanda, des Kin, contactez le numéro de PSA, aux en Allemagne, aux en Belgique, aux en Suisse, aux en Belgique, aux en Paris, au numéro plus 41 79 54 76 56 9 à la fin. Et ça, le numéro est à grand prêtre Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo. Donc, agence assure pour nous retrouver Mbongo Nabiso et qui est tranquille. Merci de vous retrouver dans Nabiso. Maït Kungi, mère de 5. Maït Kungi, mère de 5. Tu peux chomboter. Vero Tama, tu peux chomboter. Tu peux si papi kalala na sable na delon. Tu peux chomboter na sable na delon. Tu peux chomboter donc papi. Kalala, tu peux s'emboter, tu peux s'emboter, tu peux s'emboter, à ce moment. Nous en avons ensemble. Jimmy Chimanga, une fois de plus. Chancel Mbemba, demi-dieu. Gelor Kang International. Il vient à Flavim Panda. Merci pour tout. Kelly Tsumbo, Roi Bilamba, Douvemowe, Niba Collection. Yagi Baena, colonisateur de la SAP, Nakata Italie. Moté Mama Sidvi Baena. Tu peux s'emboter. Emmanuel Lukambula, c'est le papa Namanuela. Et puis, Koumassé, toujours, encore et toujours. Koumassé, des Fati. Les tout-puissants. Les tout-puissants, Junior Bongo, Yaïnyo, Yabalek Belé. Merci, grand frère. Mon ami. Junior Bongo. Mon ami. Yaïnyo. Yaïnyo, donc. Puissance. Toujours, on a pour nous soutenir, Bissou, musiciens. Les bons, nous savons pas pour la paix, c'est autres, il y a tout péché beauté. Tout le photo de la conception émission à Bissau. Ok. Toi, tu as la chose, mais ça n'a pas besoin de tout, baby qui est à et raté. Tout le photo, tout vidéo. Après, toi, je suis une question. Ok. Comment c'est dans Bissau? Père Melek Loubdan. Ouais. C'est Léo. Ouais. Aza premier artiste ba chopé pour la carrière. Les lois de sous poité ba réseaux amis. Pour la carrière, non. Mais c'est un ami. Le fait qu'on doit bien une émission zo chop poité tant ba ni carrière. Ah bien on pour. Na cadre no chop poité. Ba on est quoi ça peut. Ouais non, ibanité. Ils sont bien ya kana. Nga déjà. Nga yebana vana comme chroniqueur en musique. Ndé. Nga yebana dia ngaponga na sala. Ba télé matin. Il y a routine des dégâts. Ils avaient pas une valeur avec kilo. La dernière fois au salle de promotion état d'esprit ça journée, ils avaient une émission. État d'esprit. Nga sala émission à promotion terre. Donc le bélagiste ko informé. Si na le béla on déjà. La promotion Fali. Na ya ni. Ya Bercy. Si événement. Album ça la terre. Té album na le béla raké, mutu ba bimi album na beaucoup trouvant on la plateforme na le béla ngo. Mais événement ils allaient couverture mususu na tangela ki Olympia na tangela ki Moscou ya faire natangela ko Fabregas to kenda Lyon on les a événement on to ko ça il ngo ba makambo album aussi na lobela ki ngo dernièrement na lobela ngo état d'esprit si na lobela ki ngo kezali azama sananga abunga ka muke mais siko ça va non déplacement ba langage mais siko ça va ah mutu nanga ipenda ndo moni wana bois de naturel l'attente. Ça va, musicien na journaliste. Si quoi un album na marché, tu peux tout le monde aille, il va pour mon passoula. Et ça na 8 ans yo ya mbageza rapide bien. Na ye mo na ye biye et ça na pour me donc shingeza chez. Au moni mara mususu. Lelo to koma na ngobuya. Pour yara ko bosana. Tu comprends? Au moins c'est Léo. Moi non tout temps à Melek Loubna, sa fille. Beaucoup de respect c'est Léona Moana. Excusez-moi pour le Moana. C'est vraiment ma fille. Et ça les solo ya obetate. Et ya tekende bato wele la ro ma fille té. Donc amna Moana ke je suis là. Nazala wana ton Melek abotami nazala wana ton Melek. Donc mère na ye Nancy Jean Denis a otalangai. Ayebi mamna loba. Nazala wana Gombe, nazala wana. Dernière fois, le qui dynastie, il y a une émission nini. Oh, le album a fait aussi que il y a qui tout côté c'est la biso après 5 ans dynastie. Ils ont l'autre parmi meilleur album d'émission congolais.
ils ont l'actualité, ils ont yokango, ils ont sepelé dans dynastie franchement. Mais au lieu qu'il a dynastie on peut. Na mba ina nalobela mama c'est là. Mama. Ah toi na sur la vérité ils vont kita là. Vena biso akomwe nani. Quand tani bom. Et quand tu dis bon la dynastie, tu as une question, on a très émission. Ah. On a une question bah grand chanteur. Yo on a ndima inde c'est chanteur, tu yo placé faire. Chance pe ndima faire. Que kolobela pena dynastie, au vandi bo mukwasu la kende album a faire bimeza kitoko bo télécharger bo yoka. Les albums ils bien, ba rumba bien, za wana ba featuring bien. Et souvent on a nzembo ba mina inosbi. Ils a souka na nzembo festation a faire rigola, vi ça soit inosbi. Vraiment featuring je crois que na nzembo na lobela kama. Si na émission. Na lobela ka mise ba nzembo. Probe news on a fait pour mukwasu là. Nga Popol vraiment na problème faire été. Ferende ana problème nanga. Faire comme on a problème ndé. Il y a la musicien aux chroniqueur. Justement, parce que nga na sala émission mon Olivier Chimanga. A sala émission mon Olivier Chimanga. Olivier Chimanga ya Kinshasa. Ayako sa festival nemo il y a 60 guitaristes. Ayaka nga wa période nanga na RTGA. Na yambie na émission. Na chi Vasco Mabia la témoin. Comment aux États-Unis? Vasco Mabia. Vasco. Olivier Chimanga, période où on a notre travail à faire. Tu crois que tu sais que Olivier Chimanga sali pour ceux qui bat 3 albums à faire, je pense. Si je n'oublie pas, 3 albums. Et na yamba Olivier Chimanga. Ba propos Olivier Chimanga a développé un plateau nanga et dérange à faire. Parce que Olivier Chimanga le baka ndé bakenda studio wana. Yem ta sala musique nyonso faire ya rara yemba. Nga na kamwiti, tu vois. Oh, ah bon? Ah oui. Bah musicien a bisonné bah mettre ma B. Après moi à l'époque je savais pas que faire est déjà bah comme la promenade Olivier. Entre autres il fallait alloger Olivier, à Kimaka Olivier, il fallait payer voiture. Tu veux moi ndingwana. Parce qu'on a kamou na ngaka. Ah bon? Ouais, c'est na ba nini émission Olivier. Bah 2012. Ouais. 2012 je pense. Ouais 2012. OK, on a bien pété. Tout ça l'émission d'Olivier, tout ça ici. Apparemment il dérangeait Ferré. Vasco Mabia là, Bima Libanda, benganga na téléphone. Oh non, nini otiki Olivier allo baba bêtise na plateau pour na presse bani ngabia lobi bêtise alobi nini. Oh, ndeni ya rolo ba que yé mutaya na biloko na studio presse ya rara yemba. Na si Vasco bon, na neti wona ko mbanga ya Ferré na Olivier. Pona yo nanga to imba lo bate. Alobi a composaka. Parce que nga na yebi ke ba composa ba mélodie ba musicien ba ta sima. Ba ba composa. On ande ba comment ba pochette ba album ba komara auteur compositeur. Auteur composition na mona eza malobate, composition eza musique. Auto ka ke beti na sima wana composition. Auteur ya texte. Tu comprends? Nga na soki on ndengwa. Tout solo là akatela nga téléphone. Le téléphone. Nani Vasco. Ah. Tant akatela nga téléphone. Oh. Nzoka tanga kati, je crois que faire mutano pour s'empêcher na to yem mutano pour s'empêcher na faire. Na rappelé. Tant na rappelé ayambi. Na moni amatis ko temps. Ndena gazé, nga oh yo Vasco zamba suka. Yo solo nga bindeni. To solo na okati nga téléphone. Abiso oh non, boso na be après ngabi oh na vio, na faire, na kina bino. Ce qui Olivier a le mabé a causé le faire makam. Plateau na ngiza wana. Aya à contredire. Yo lingina sala émission ndenge yo na patron bo vendre na ndago bo tala. Moi je travaille pas pour vous. Et là on a loba na yango wana. Na loba na Vasco. Na téléphone à Vasco. Mutu mosko azala wana zapi mutu nanga. Petit na biso moi si ya bon marché. Ndeye mudaya ko pesa nga tableau ki obindenge bondo solo na Vasco. Ozali na main libre. Ndoki azala wana. Pour bon wa mona ndenga kuzo bien ndoki. Nga essayer après. Oh c'est pela penate pour ba tonga penate ba 1 heure de temps abi. Mais c'est pas pour autant que ndenge yé faire azwa décision rien na plateau na ngate que moi je peux me permettre de déranger carrière nae. Non. Liberté nae, soko yate. Aye, obinga na sala ba démarche. Nga kande nana pour toi. Nga.
nga nasala ba démarche ya obenga fere pona yambai ngai après lingala no katela Vasco na fere na yina Vasco après on a ko tout temps na esco poto ka ba ninga ba putule oka na ya mikili to sala ba émission je remarque que bato ba otalo ba singa yo pe fere parce que bana besoin faire pe aya ko bénéficier na qualité à musala au sala bien sûr par rapport à ba fan ngana be ki mo froideur moiza entre ngana par rapport à ba fan na Solina Michel master msuto zaina bango na biya ndeni to sa ndeni ba ya ba non to benga nani me ona ya na ko sa même exercice pe na benge pe na ko sa ngo pe ndeka on te vendre na ko benga pe non to en pleine émission OK na bengi avant na bengi na bengi Cédric Lutumba Neo ya ndeni boy poto sola bien abia ya apesa liste apesa liste ya batu na benga avant na benga fere parce que ceux qui na bengi fere tant faire alinga sola na batu tout bazala même moral abenga chuke lumboto abenga adada kutana obenge azaki na fere en Allemagne période de fere en Allemagne au petit Karine Mokondi parle en Allemagne abenga adada abenga Chico Mabele Mame tunanga za na la plaine à côté Nicole Vango nabenga ya Nikainga mon invisible ngabenga ke de kwanza nabenga atangi namite fils kelele te fils kelele bengete nabenga Cherigola tena ni monete nabenga mutunanga communiquer Origola Yves Bonga te pese mbote nabenga ta 6 personnes na pese bon position bon to ba binanga noko prise en Allemagne na mais soka ye to bunda oyambaye malgré na bengi bango nga mona sur téléphone nga na bengi faire pas ayambie allô padre ndeni bien c'est qui na c'est Popol Mupasula abin c'est qui nani Popol Mupasula quoi on a fait à 4 téléphone nanga rappeler réalisateur nanga te ko rappeler te tam ça occupé a ko rappeler o tika ngo ki kan ndenge wana na tika nanga bata emeki lisusu ka ba fan kaka nini faut yambela biso fere na zu téléphone na bengi lisusu na sali na même démarche lisusu na bengi ka bayaya na kina kuti Bruxelles baya ni kainga asola na mwana mai na zi téléphone na bengi ta na bengi ya mingai benga nga sute on a ozu faire mon chouchou ko benga nga sute o benga bwana ngabi oranga na bureau na vandi na monsieur Kapanga na Duche Kapanga au parler na c'est prise na bengi prise ngabenga ba on prise te na c'est prise mpasula biko benga nga lisusu te ko benga nga te c'est ko choquer bon so na ndenge Olivier Aloba bon na choquer ici kiza ko choquer pour ngate mla lobango sur le londe bazo traiter warrior journaliste afali journaliste mo travers pour na fali ozawana pour na fali pa na kiti na auto na plateau na yo mutu fali akoya na ya tumbi yeba ko tumbe na plateau na yo te prévaner c'est le atumba fali émission le kate yango za parmi ba cause oyo na selo bo sola souté mais otika Olivier Chimanga atumba fere bon c'est le atumba fali non c'est déjà faux na émission oyo le cas c'est le afinga falite atumba falite oyo le cas kotumba oyo le cas na atumba falite il y a eu juste une parole aux aki bien té mais aloba ngo pe na falite je te le confirme encore et yango étant que master na ye fa na sauver image na ye na solo na ye et le ko ane kota to ekota te abina ce beaucoup de pour l'exémission na ngate c'est Léo qui avait décidé que l'émission est lécaté mais yé mutolobe makamba propre na it oui mais bino ba professionnel bolo bani les propos tenus mais c'est ça non le kuta la français kala ah boya Chimango tika hapo senga mais Chimanga finga te Chimanga lobi selo afinga
Oui. Ah, oui. TV Mopasso. C'est là, papa, on va finir mon TV. T'es qu'elle bien fini falité. T'es à finir à falité. Yom au côté falité. Castéran, yom te. Alors, bela falité. Alobaga a finir à malbana, aloba Isara ya falité. Ce que tu comprends même, rajoiner à faire, de à quoi il y a un mot na téléphone. Il y a un lot comment pour fali pour pas 100%. Des barons ou traiter journaliste à fali, journaliste c'est warrior peut-être. Bon après mon tema mbé mon tutoko ko tana katité hein. So le ba traiter nga journaliste à fali. Mon amta traiter o ya lingi. Musala o yo bino bosela fali nga na sala ngote. Bino boto ndolo bana batu pona fali. Bino bobo wa carrière batu pona fali. L'autre yambiwa. Yango na lobiti. Biso mto yambiwa. Yango na lobi net o yo. Yo yambanga. Tenga ko yo lo bati na pozote. Yo lo bati. Net o yo sala nga sala ngote. O kena sala nga na salate. O maniki sala nga na sala ngote. O demera sala na salate. Mutu nini oyo musicien nini oyo na plateau nanga na déranger na komba fali. Luka na ba émission nanga tout ata moko. C'est le quoi. Te non, même pas. Mingi babanga oya. Babanga fali. Musicien soko banga koya plateau nanga. Ozalesti. Te za pona faliti. C'est parce que je suis intelligent. C'est juste parce que naza intelligent. Je ne pose pas de questions bêtes. Ezara pona yango. Na biso pena mon ba émission nanga tout est en ligne wana. On a besoin de faire l'émission à 4 parties. On a dérangé un musicien, on a combat fali. Mais le lot était que professionnel et tout et arrangé devait inviter nos artistes et mener le quoi fali. Alors ben mon cousin en pleine émission. Donc bah cousin bah sa émission. Et puis bobinga bah cousin plus de 3 fois dans 4 émissions. C'était que professionnel et arrangé. Du moment où c'est ezo tambola likolom et ezo pekisanga te na poser ba question nanga ça m'arrange c'est dérange. En fait ça m'arrange bato baza contre fali quand même. Bah oui bah que so OK une émission poser fali quand même. Mais oui, on a posé au y a une émission ya ndeko ya fali. Bato combien ba ya na émission ya ndeko ya fali, o ndeko ya fali a déranger bango to ke na casquette wana. Bazate même pas moko ata émission moko ya te. O bena mutabike na kuna na ko kete pour mukona kenda kuna posanga ba au moins de sango to sala wana. Au moins Israël muto maramba sali faire. So ezalaki noli tambo faire ozonga supa noli te so yaki yo aoya sous plateau na hote so ezalaki ado aoya sute so ezalaki keli katenda faire aoya te so ezalaki adi londole faire aoya sute est-ce que vous êtes sûr que ozonga siko izana sisa moni bato wana ona tangi o biso bato tangi so ezalaki ngai aoya te et puis ba nga ba ndo tonganga mais siko mona bato to tangi tamsu ba nga ba yambe ofele mais kuna ba futi mais place ba futi c'est là où dans ba futi humiliation à faire. Moi plateau wana ba futi wana ya boso na politique muto azaki de wana a futi mongo ba humilier faire obi nga faire to sa dynastie art faire il a des choses à dire sur sa carrière sur sa vie sur sa musique 5 ans après on t'a mis album 5 ans après yo y a bien na plateau des questions fali des questions, ouais, bon, on peut comprendre que Fali Lelo c'est lui le numéro 1. Mais quand même, ouais, Mamoutou n'a mis ça tourner 300 fois comme va Fali. Non. Fali numéro 1 Nani. Le mot sande bosala wana. C'est tout ni, juste autour de la question. Fali numéro 1. Kokota la mulongo ote la soufara. Kokota la mulongo ote. Une question. Migi, na sako longo invité. Na sako longo na mulongo ba to soufara. Biso, na ba to la biso. Kozala kota ba soufara te. On la bien te. Oza popol mo pasuna. Na ko soufila makamo nga mission te. Te batu. Nga nga zore koki. O moni batu musu. Yo était que journaliste on lui fallait numéro 1. Détail biso ngot. Sur le plan à vente, sur le plan bas chiffre, les lots, c'est le Congolais qui vend plus, c'est tout. Ce que ça est l'eau, il y a musique, il y a commerce, il y a business. Donc, il fallait faire les gars d'Adjou. Au côté d'Adjou. Les Nino. Pas Congolais. Ah, bon, au côté d'Adjou. C'est bon, ok. Gims, D'Adjou, Nino, Fali. 4e. Tu Fali 4e. Et arrangé, ouais. Non, c'est tout na yo. Nga osala mo ko ranger ngate. Après nga na osala ka musala. Nga na osala. Obi. Nga na osala musala na nga koni na yambio comme invité. Zela. Après c'est Zela. Gims, D'Adjou, Nino, Fali, héritier. Fali devant yo Popol Mopassou dans la début émission Olobi héritier à la top. Ouais. Lelo oyo Fali devant yo. Héritier à tout. Otune ouais, otune album nini oyo ça succès na kin. Yemta kenda kina zonga. Fali na bo ponanga na rolo ba kosa ba congolais ke bina fili. Non, na bi ponanga. Mais il ponanga. Et point de vie nanga. Mais point de vie nanga. Obi ko kosi arani. Obi
depuis koko c'est nga mayami na sisi kuto loba vas-y pona nga yipo ko loba pona yo c'est le pas ko loba pona ye Lukambula pas ko loba pona ye Emmanuel Lukambula siko pona yo on pona nga baloba ngo pona nga akosa te baloba pona nga eza x oh mais to na loba pona nga na croire que akosinga pona nga na mona que album héritier ya Rumba ya mutena actualité ya mutena succès mi ange mi demo pona nga na mona kosi pourquoi pas na loba bon pona nga ya kosi ape mutoko kosa siko pona yo zayi devant ye tanga episo bina fili mais là on reconnaît que héritier mutu album neza na visibilité na actualité ils ont mis partout mais au tiko non ga bon yo za sûr que ngana fali tout tambola à côté moi pona yo ba vrai poser une question na poser fali album nini siko Rumba ya Rumba ils ont cartonné na mi ange mi demo mais devait inviter nous rencontrer na poser une question yo za sûr que ngana fali tout tambola à côté moi émission ici. Merci na batutu balandi biso, merci na Michel Kombe Aigle, merci na bana monatier, merci na Paul Mupasula, ningo ndima to mona fauteuil jaune, so na batoko remixer, batota biso. Mon général John Tibango. Respect mon général, merci beaucoup pour tout. Merci infiniment pour tout, mais vraiment pour tout. Merci beaucoup à Kenji Sono, monsieur Kenji Sono, Trésor Yaba. Yaba Nzel na fait mbote. Mon colonel Tshisekedi Yama Denise Betou, toujours et encore. Ma Denise Betou, n'a pas si on monte, pas sur l'hôtel Abisso. Papa Lucien Ekofo. Papa Lucien Ekofo, Nasonas. Merci infiniment. Sans oublier le vénérable maître Choisi Matata. Fort. Encore et toujours. Encore et toujours. Donc, station spéciale, Nabino. Mégedi m'a fait une occasion. Puis, Batumbote. Et, Narobo, ça n'a été impossible. Les Arazo m'avambou capita. 10 ans, capita. Yaya. Voilà mon compte. Trésor Mbombokawe. Donc, Alegria Makaya. Mbote na bana mai tout, bato batali biso. Voilà, donc, bato na pesi mbote na milimo mosanto. Na pesi milimo mosanto, bala misatu kaka milimo mosanto. Pesi bango mbote. Pesi mbote na Fisto Manisa Kulu tukandie Jondombala, to pesi mbote na bato to na biso c'est net moment. Mate Kungi, na Bruce Meter, na pesi mbote na Londres. Na pesi mbote na Barezi JC Mungu na pesi mbote na mutu na Gigi Boko le passeport à Kauka pesi Kauka pesi passeport siko na Kauka to na identité à Kauka na Kauka moni ba côté tout ba na ba identité na bango biso na Kauka ya na to na identité à Kauka côté identité moi Kauka ya réputé bata makasi siko na identité wana maître de Shungu de la défense le wana ko megate na li confina lo kolo kinda net ndemo honorable Jean-Marie Lukula c'est il y a des 140 ans de pouvoir donc King 140 ans de pouvoir renouvelé avec 140 000 fois donc voilà Véro Tama to pesi mbote encore une fois de plus Véro Tama Mate Kungi to pesi mbote to pesi Papi Kala la mbote to pesi bandeko to mbote la lebiso Emmanuel Lukambula papa na bébé Manuela to pesi mbote merci na Michel Kombe Aigle pour na Aigle tout le monde merci.